Yuda nzamba sala déjà. OK. Nzamba sala Yuda. Donc makambo oyo elegaki na ta ye azalaka yango na complete ki koyemba. Po bino boyeba kake ko salaka kaka te ko te ngai kaka. Yeba ke Yuda pembe na yo azali. Oza patron. Oza chef na place ya musala. OK. Kolobaka te ke yo kaka yeba ka ba Yuda baza pembeni na yo. Mwana mekufuila manzila tiade kina zabila bobo ngana yenda kuboma totelekane wabantela na pamba o maleki bikanyonga tiade mbadi mangedi wa mwane tudidi munzemba na kodati na simbukulu toto kidivan langu peni mwana langu na simbukulwe mwana beni sengedi ntima bola bwa makelo bukala kuna kayingo manato bwangu mekufuila bandila kina sabila bombo ngana yenda kuboma Dogo telekone wabantela na pamba o maleki bikanyonga Mama mwana mabedeye yena opitale ye Kuna tula kuna kisuma malidi kembi mbiza sagi Ku opitale ko mama Mbadi mama lidi tubide kembi mama lidi bakune mama lidi Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Et voilà, nous émettons depuis Congo Central, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs de BioNews Télévision. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus et motivés en cheval, au four au moulin, toujours pour notre travail. Comme je disais, on se retrouve aujourd'hui au Congo Central. Question pour nous de voir un monsieur qu'aujourd'hui nous ne serons pas vraiment rapides de citer son nom. Mais tout ça, pour Boumona, au Congo Central, précisément à Boma. Tout Panzanteke, tout Sombikisama-Kani. C'est toujours au rythme de notre rubrique déjà, la télé surprise autre vie, l'une de nos rubriques où elle a diffusé Nakata BioNews Télévision, rubrique où elle peut s'arraber sur juste possibilité. Il y a réalisé, surprise n'habite sur la carte à surprise né tu profiteras toujours pour partager expérience et un parcours là bas motivé aujourd'hui de voir un monsieur comme je disais dans tant la combonette tout mon abi sonyo so to meka oso na ye to panzanteke depuis Congo Central précisément na Boma to sala ngo avec beaucoup d'amour beaucoup de motivation question pour nous de récupérer un peu tout ce qui est dans le noir et de le ramener avec éclaircissement et ça la biso bien bana bayom bebino so bota la biso de partout naza pena na mabele na bino to panzanteke on va dire un grand merci à celui qui nous a aimé le premier, celui qui nous a fait grâce depuis Mikoleleki, qui nous mokola lelo dans Azoba Telabiso. Un grand merci Naye et un grand merci à notre sponsor officiel. Grâce Naye, nous de se retrouver à FBT au Missalande, transfert de jour au jour et ça peut s'effectuer avec beaucoup de sécurité. Rassurez-vous, avec FBT, tout est bien, tout est calé et tout est sécurisé. Kazinjo déjà. Hésitez à contacter biso pour na transfert na bino ya mbongo colis de partout au Jamio et au Coma. Voilà, merci aussi na partenaire na biso le bien-être universel vivre pour les autres avec la présidente Cynthia Ali, mon dernier espoir maman Mireille Kapavo, Asbel Mapendano, maman Gisèle Ngwala et pourquoi pas aussi la fondation Solange Étoile là c'est Mayaya chérie. On va faire notre enterré. Notre marche. Question pour nous de réaliser cette surprise. J'espère que vous allez discuter. Il est là au four au moulin en cheval, Michel Vangou, déjà en réalisation. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. Michel Vangou. Donc, Nakata Boma, avec ça la réalisation. On va voir la suite et j'espère que tout ira bien. C'est parti. Bonjour tonton. Bonjour. Tonton, vous allez bien? Tozo Luka star na biso ya mboka Kinchuchu Mabiala.
Wapi? Kuna Unaenda kwa wapi? simanda kuona kwa. Ah, ok, merci. Bon, je yote. Yude, yeah. Ayude, neute kisa fomu yeso. Ayude, neute kisa mwana jambi yuda. Kelula, bonga ko. Yude, yeah. Mama Boni, Kinezali, toujours le leader, maître. Maître qui tu m'as bien là. Oui, donc tout le monde est wapi. Bon, d'accord, on est à Bonasima. Peut-être qu'on met ma bine pour la relaxer, n'importe où comment. Ah, ça dérange pas, mais il l'accès sur quoi dans la musique. C'est bon, soit bon l'équipe première porte, deuxième porte, il y a 4 d'accord. Ah, ok, merci beaucoup. Ok, voilà. À chaque instant, la terre tourne. La réalité je changer, c'est à nous de s'adapter pour ce. Attends. Maître. Oui. Comment? Ça va. Ah, ils sont au monde, hein? Oui, c'est nga pena sepele mingo. Ti, na bien. Nazoko talangai. Na komi pena na endroit parce que na loi yo mingi. Bandiko bauta la biso. Na ipsi bango na otanga kompa muna yo lukate parce que dans esengo d'abord ya okuta na yo. Les grands maîtres. Oui, tata. Kinchuchu mabiala. OK, Kinchuchu mabiala. Ah. Okobisa bango lui na yo tala nani? Bon, non, c'est-à-dire na koyebisa bango ke na sepeli mina ningi okotalanga eza surprise mara moko esalinga na osepeli bisi bango okona yebisi bango na vraiment kitoko na yebisi bino ke omoni mutu oyo biso po tozala libanda po boye babisa mokili donc fotata donc na sepeli mina esalinga surprise totikitasha webi oui pourquoi pas tu es na boma to abana oui kotalanga na boma na italo na boma oui ça na boma mais okobisa bango lelo yada nga babenga nga yada lelo yada yo tala nani yo molo bana munona bon bana kini na bana RDC bana monde mobimba parce que oza émission internationale yada ekotala grand maître Kinchuchu mabiala na kati ya boma toza awa toza na boma donc ya ada la journaliste internationale ekotala grand maître Kinchuchu mabiala. Voilà, grand maître Kinchuchu mabiala. Ah, Kinchuchu mabiala. Il a que ça ni. Le Kinchuchu c'était tant au moniteur to lalaka. Muto la musaka bato examen. Soso. Donc nga muto la musaka peuple né Congo na musique ya traditionnelle na biso ya né Congo. Kombo ils ont accompagné combien landaka, c'est ça? Oui, comment ils landaka. Donc c'est comme ça. Kombo ils ont accompagné ozo la musabato tout balali. O balali. Na mi continuons o bazako sala ke bazo sala net bazo sala mais autre bazo sala bangote. Alors faut la musabango. Faut la musabango. OK. Ah, mabiala. Oui. Mabiala squeeza. Mabiala donc muta biala déjà. Muta biala qui ça? Muta biala donc ozo pouvoir. OK. Yo zo pouvoir o biala déjà. Donc oko changer. OK. Mabiala. De muta biala. Donc yo oza bien donc rôle la ti. No kolela na kolela. Makambo ebele to kolela. Na kolela makambo ebele. Boni Congo central boma kitoko ça va? Oh Congo central eza ko marcher moins bien mais moins bringa eza mais toujours ba mi konzi faut ba sala tout ba laver Congo central ekende toujours en avant. OK. Mais la moni quand même il y a le changement parce que na tambo na moni mo banzela mo nini ça va. Voilà, c'était pour makambanzela vraiment notre gouverneur grâce à Bilolo azo sala tout. Azo sala tout. Oya tiango tembe azate. Tala ne to zakina tiela banda ko sala ba 3h 4h du temps. Mais comme le bakinzela tiela faut 1h30. Kena ko tala nzela tiela e bongi kitoko. Donc tu es la boma 1h30. 1h30 c'est la boma minute. Voilà. Mwanda boma 1h je crois 10 hein.
Moi d'abord, ils ont des moko. Ils ont des moko, 120 km, après 120 km. Ok. Donc voilà, parce que dans le monde, dans le monde, tu as humilité, tu connais. Ok. Donc ça, c'est ça. Azo sala musala mona bato. Mais eloko kaka, pour ça la bien, faut bâtir que les temps. Voilà. Bâtir que les temps, bâtir que tchabi banzete tout kolo obimisele makambo o ezana nzelate o asalite ko asasa mabe. Donc ba adversaire na yewana bâtir que ina no calme. Pour misala pour ça la bien. Faut que faut ils attendent. Ko bâtir que pour ça wana o balobi lelo to lia soso otindi mwasa na zando kaso faut zele balamba. Voilà. Il faut s'appeler patient parce qu'il faut bilouer là. C'est lamba. De photos tic la nan grâce. Donc le gouverneur Grâce Bilolo tout ce qui est temps à Salamusa Nakata Congo central et chapeau vraiment dans mon misala biso Bionus télévision to quitter sur terrain. Donc j'espère que Marambo ezotambola mabien kuna Kintuchu mabia la depuis Congo central boma mabelo no hein. Boma mabelo na biso ba Congo. Ya ba Congo. Okopesa bandeko nyonso ba otala biso na munoko na bino bandeko ba Congo nyonso. Opesa bona na munoko na bino ba yombi. Ba kombaziami ba boso tuli kuma yombi aibeni uli kuputwa beli musisi nzenza. Tubanu ntima mos tukutakana nu. Tubanu kumani matata Grâce Bilolo musamu kasala kan bumboti. Kasala kisala munete. Après tu vas juger que asalaki bien ou bien asalaki bien na fait un mandat. Donc mboti eno beno boss ba komazami ça c'est Kintuchu Mabiala. Voilà. Merci beaucoup Kintuchu Mabiala maître Oyambi Biso. Oui. C'est plutôt partager expérience à parcours là yo. Oui, pourquoi pas. OK. Merci beaucoup. Obano Sani. Neka balamo brisque. Na yebisa que non kitala mabele. Mais na préciser que autant. Oui, c'est système ngap ko na yeba kiteke ROI. OK. Maintenant, il y a bimana qui na kotala leki na Sakul Congo. Ah, Sakul Congo. Voilà. Très bien. Il y a bimana Nathalie après, na kasako komba après-midi. Ah, OK. Donc il faut na bousculer car. Mais na butu. Donc on a yeba kité. Le souci de notre travail na tamboli pena butu. Tu na combien le rôle à 1 heure. Ah non, ça il peut bien. Il a accepté de le faire avec nous. Il a accepté de partager l'expérience de son parcours. Lui, c'est Kintuchu Mabiala depuis Congo central, précisément Naboma. Nous sommes là aujourd'hui avec la grande équipe. Question pour nous de partager l'expérience de son parcours. On va le faire toujours avec beaucoup de motivation, de courage, d'amour, de considération. On va récupérer tout ce qui est dans le noir et tout ramenons avec éclaircissement. J'espère que de partout où vous êtes, vous ne serez pas déçus au rythme de notre rubrique. Un grand merci Nabino Nyon Sobota Labiso, le grand monsieur, ma grande dame motivée aujourd'hui de voir notre Mukubwa, les gens du Congo central partout, particulièrement Banderoya Boma, Mwanda, Matadi, donc Tozawana. Mais en général, Congolais Nyon Soba musique ya Kintuchu Mabiala motivé, comme je disais, de prendre un moment de parler avec lui. Question pour nous de récupérer tout ce qui est dans le noir. On va le faire toujours, moi bien. Partagez, likez, abonne-toi. Benga papa, benga maman, benga yaya, l'affaire va évoluer toujours petit à petit, lentement et sûrement avec Yada Lebika depuis Congo central. C'est parti. Merci. Vous êtes sur Bionews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel. Missalande. Et voilà, c'est la continuité de notre deuxième partie déjà, messieurs et dames. Vous avez compris comment est-ce qu'on a eu quand même le temps de partager et savoir de plus à celui qu'on appelle le monsieur Kintuchu Mabiala depuis Congo central, précisément à Boma, où a pu accepter de partager l'expérience de son parcours par rapport à son boulot. On va le faire, comme je disais, déjà avec beaucoup de considération. Une fois de plus, le grand maître. Oui. Ça va? Ça va bien. Qui veut aller? Micro est grand ben. Micro d'en-haut. Voilà. Qui est Ezali? Qui m'est allé? Kitoko trop. Nzamba Obatela. Oui. Nyonso ça va. Nyonso ça va. Le haut les bas non, aussi. Attends, Nyonso ça l'a raté. Ouais. Ça va, mais ça va quand même. Les hauts les bas ça va, les hauts les bas. Oui. Les hauts les bas. Le haut les gars du bas c'est bon. Nyonso ça va. Nyonso ça. Ça va. Même temps Nyonso ça la ça va, mais ça va quand même. Voilà, tout c'est pas les lots aux anayo hein. Nakata plateau na biso Bionews télévision.
to panzapi teke to partager expérience à parcours na yo. Merci beaucoup. Voilà, to betinzela butu comment wa tukutana yo. Voilà, merci beaucoup Kinchuchu Mabiala, Mrs. Zidamo. Je vous rappelle que je suis avec lui, bandeko no so baimba baloyembe belé la part naie, mais les loto mekakoe baina façade mususu. To baï vraiment na kati naie ne trobaka to récupérer nyonso eza na molili to memango na pole. Voilà, Kinchuchu Mabiala. Mona ya papa na bango. Mwana papa na bango. Mwana ya mama na bango. Mwana mama na bango. Leki ya bayana ye. Leki ya bayana pe ndeko bandeko na nyonso. Ndeko ya bandeko na nyonso. Ya pia baleki na ye. OK. Papa na mama ba vivre non? Non, ba kufa. Ah, batika biso. Bakenda. Kala. Kala. Oza na âge ni? Na zamona 1965. Oza mwana 1965. Bon ba kufa kita oza na âge ni? Ba mama. Non, on est déjà sina évolué la musique. Ah voilà chocolat gino déjà. OK. Voilà parce que fier na yo. Voilà oyeba pe de ko luka kwanga. Ba so yeso na yoki ba yoki na nzembo. Ba ngota nzembo bimise kitoko. OK. Voilà c'est bien. Ah. Ton ndo ka ba impression na bango e bando salondeni. Ko ka mama binzembo bimise kitoko. Yo faut ça le poule quoi. Faut ça le lingi. Mama comme nzembo no faut ça le lingi. Et c'est délicieux. Mais papa ka monta banda kopesa nga ba conseil mukolo moko te okosala nzembo ezangi indicatif ezangi signification ezangi feza na base de feza ba chanson indicatif olukina no makambo otali likambo ndenge okomona na papa likambo so na bimission yembele yango eza bien mina banda kosepela na papa na eloko wana eti lelo nasala ka nzembo il faut eza na indicatif eza ka na signification ya bien. OK. Donc banzembo no il faut ezala toujours un message moko. Il faut ezala un message aux gens quoi apporter voilà. Conseil motivation na makambo oyo ezo faire que souffrir mon vie mon ezo faire souffrir à ce monde qui t'écoute c'est ça. Nzembo il faut ça la ngona. OK. Pe alerza mon papa na mama. Nyonso yoka ngala sala. Pina ko betilo na katikati ya masolo. Yemelo moke. Muke OK, to comme ma place voilà. Je disais père à leurs âmes, mon papa na maman batika biso, mais place baza fier na yo hein. Ah oui. Ba fier na yo? Baza fier na. Vous assure? Oh, bana olinganga. Bana ko linganga, faut baza fier na. OK. Voilà, qui tu sous ma bien là. Bobota mi combien? Bobota maki 3. Bobota mi sato. OK, micro. Ah, combien de garçons, combien de filles? Non, des garçons, filles moko. Là il a kufa ya mobali tu ya mwasi. Ya mobali. Ya mobali. Ane abiso mwana liboso na biso ka telbu. Yende muta kufa. Ah, botika la mibali yo na petite sœur là. OK. Ça va avec elle? Ça va. Nyaso ça va? Vous allez na boma? Non, bango bazana mayombe. Bazana mayombe. Bango bazana tiela. La tiela. Ville yo ka tiela. OK. OK. Wana ba ville na bisto botama. OK. Ah, yo botami wapi na tiela? Ngana botama na mayombe na Kizu. Na Kizu. Kizu, hôpital Kizu. Alors après baye ko zongana zaki mwana muke. Kuna kama kambo koyemba, ba mingi na Kisasa na kole mingi na Kisasa. Tango na komana Kisasa tubando vana quartier Kimbangu, 3e rue numéro 22. Tolonge kuna tokomo vana Matete na quartier Banunu. Tolongo kuna tulongo na quartier Batandu. Tulongo kuna na kena Selembao na vana mingi na Selembao na kole mingi na Selembao na Bantandu. Quartier ofeni Bantandu. Batandu. Donc na tambuli na kole mingi na Kini. OK, na Kini okende kuna na âge nini? Na Kini na kende déjà na 15 ans. Na 15 ans déjà. De 65 à 75 c'est 15 ans déjà. 15 ans, OK. Voilà, okoli quand même na Kinshasa. Au bandi ba classe mo kuna. Kini wana place mo bote obungisa ngana koli na Kini. Na kende kuna za na 10 ans. Tana tina ba 2003. Avant 2003 na zongi na komi awana mayomi na boma. Ah OK. Mais au bandi ba classe no pe na Kinshasa. Na kata ki classe na mboka. Na mboka. Donc na tango na zaki na do ya muziki.
tant babande ko sala ba mouvement ba musique tozobeta bayombe kintweni alors tant balobaki no totiki mwana moko na mayombe kuna ayebi koyemba tuna bakende kozilanga ti nakomi nakesa style lo naza kofole na musique. Ah ok. Mais ezaki na ba classe nini? Oh katano tikaki yango. Tas na nasaki na ba 6e primaire. 6e primaire. Ok. C'est ça. Maintenant nous okola ba boti ba bande ko remarquer nini kati na yo. Ndenge za bana miki j'ai d'enfants, j'ai d'avenir déjà okola. Ba boti bazo remarquer ni ba no mona nini kati na yo déjà. Ba ile ko baba no mona kaka. Oyo atato Sunday moi zate fois akomika musicien. OK. Comme ya bande musique na mwana muke akoli musique na ba âge. Baba no boye moya ko permettre. Moya ko pekisanga izala kisuti. Pona koli na kisasa. Ngana bango to saki distance mayombe kini. Esa distance momunene. Ah donc baboti batikala na mayombe yo ne ozo évoluer na nakola ki na maboko ba parents mususu. Ba parents mususu. OK. Et ben nous salons nini ko vivre sans ba parents na yo biologique. Et ben sans ba parents. Bon. Na mesana ki kaka na bato oyo na bana oto banda ko vivre na bango na kini. Na mesana kaka bango ba sa ba kinois na ba kinoise. Ngana tango na oteki moko na kote bango ba sankibiso na ndako tata moro bano vanda. Bon. Na s'adapter, c'est tout. OK. On s'adapter na bango lokwa bana so bazena katanda ku ozaki bango papa ozaki bango pe mama. Bandeko kaka. Bandeko kaka. Bana wana na zo bango bandeko kaka. Ah OK. Donc okola ki na absence ya bandeko na yo biologique. Biologique comme petit. OK. Donc omoni tango bakene so ngana mboka. Ba papa moko ba mama moko ba s'intéresse nganga ke mwana so to mena ke sasa. Ako émerger. Donc berger et puis ako kende avant na kende liboso. Donc ba botu wani ba monaki quelque chose quand na ba bito ke nene Kinshasa. OK. Ezaki facile pour ba parents na kola na famille ni kuna Kinshasa. Na kola na famille ya mamu ba to ya Kimbango yoka ka papa Paul. Papa Paul. Mama Micheline. Dotera papa Paul mama Micheline Papa Dedonné ya Kimbango oza na kati ya Asosa. OK. Ezaki na Asosa. To bana ola na bango nga chambre na nga yango bango chambre na bango kolia sani moko na bomwana na biso. Tito koli ngai sikoyo mokolo ya groupe wana ya Kintweni wana bakinoza moko a déplacer nga. Famille etika le déplacer nga ba minga matete ba quartier na tangelo na vivre nango ona kola nango. C'était comme ça. OK. Déjà au Namboka Binoa place aux Alaki au Botami au commune à 15 ans no yaki Kinshasa mais déjà de 0 à 15 ans. Et bando legelo né Namboka. Namboka to bando kende via mboka via village. Tongo tani somo eloko kole ezali ce que ça te maman na papa lobito kezamba. OK. Au sala bilanga. Pour via village fo na yemba penze mbango. Do via village zaki bilanga. Tilelo bato bavana mboka fo bilanga. So bilanga zate moyo vivre zate. La bilanga okoza moyen osombe loko ya kolona oboti e boti ya poteki. A pepe sibinolo bosomba mwa musuni apo bolambina na mwa mwa musuni kutu na baleri wana fo mwino moko na zamba. Ye moko bazo butuzoboma. Toza mwa mitambo. Ya bandeke mitambo papa so tia mitambo ya nyama zamba ya munene n'importe ya pigol ya wana to banda ole vivre na nyama yango wana via mboka wana via mboka. Oh oui, c'était quand même bien vraiment dans village au kanisi yango juste na kanisi na zaki bomwana kuna. OK bomwana ozaki turbulent na zaki turbulent bokombo kitsusu eza kombo babota ngai babota manango te. OK kombo nanga Mabiala Filemon. OK. Boyaki tsusu eyaki nazaki mutu moko soki mon soso ndenge soso zalaka. Akomona mwasa kitoko te. Foko na ye. Wana opesa yo makamono net kitsusu na kimboka ndenge wana. To s'adapter
Donc tu suis yo donc maître yo bandu tika moi ça les kati. Donc yo kombo wana ya bon kinchusu. Donc yo beloza wa so moniga kana za donc wana. maintenant comme ngo ikitsusu et portenga ekenanga na basilo kama mibale te tabutu soki bato balali soki aleli kaka na 2h du matin kon bato bayebi ke tongo elingi etana. Ok. Kombo yango donc et na des volets côté mususu dragueur côté mususu réveil donc il y a des volets. Voilà, tu t'es adapté déjà dans un village au Koli, tu te retrouves à Kinshasa à l'âge de 15 ans déjà. Ils ont une facilité pour s'adapter à Kinshasa. Banda kolinga te bati ba batakini wana ba ko zwangana kina bangome batakini wana basalaka tuka ka ba convaincre papa na maman basalaka ba moi quelque chose ko ba memanga na kini. Ok. Donc bo batakini ngo bayiba ko ndene ba ko na sango to ba banda ah ba ba bata mayombe bayaka. Ok. Kotala bazoba musique oyo soki comme na biso na kini ko sala biso moi implice. Ok. Tisa comme ça ba neta wana nde mamakina. Voilà. Donc si je comprends bien bande wana baye ta ba mono na âge à 15 ans déjà comme au bande déjà musique. Na banda déjà. Banda ba 13 ans. 13 ans. 11 13 ans. Ah, guitare mboka penda. Na ke na katinjeke na sali ba singa moko mboka. Wana yo moko. On s'inspirer na nini? Na mouvement micro. Na mouvement na bande kunanga ya mboka to sali mo ngoma na beto ke no binaka. Ah ok. On s'inspirer na nini? Ok, ndeko luka filo zo nzete zo o mona ka ngo wapi? Bon na mona kana na ba grand frère moko bazaka na biso na ba village. Ok. Bazo sala musique yango. Bango bato bakenda ka rythme oyo ya kintweni liboso na kisasa. Donc ngana landa ka bango ta monika mwana moko to tika na village. Photo ke nzuaye. De kuna ba para na bako monela ngate mwana mwana moke alikutu ba grawa na ba meminga. Do esmemine menga moko na mboka na bana sala ke so na nzete na kata na zo de s'adapter ndenge bango bazo sala bazo kata nzete basala formule ya guitare bazo basinga basinga bazo beta nazo kulaka ndengona. Ok. Voilà. Balongi quand même ba parents biologiques faire comprendre bango po yo kita Kinshasa à l'âge de 15 ans. Ils allaient faciliter pour la maman. Vraiment basala ki to ba convaincre bango ko ki bango ti ba kenanga ki. Ok. Et pas maman ça qui quand même pas si otika mwana mobala ki. Azaki contacté. Vraiment azaki contacté mais quand on t'a banda ko ken na tawana l'air nini téléphone ezalaki te bo solande nini. Ok. Téléphone ezate. Baba ibandaki na tanto bandaki soko komi mukanda opesi bato moko bakenda kota village na bino mukanda lobaka bwaka ngona mboka tel bazo mukanda wana bakuboka na village wana pe batangi makanisi na yo kote okende ozande nini okomi ngona ka. Ah ok, donc ils ont moyen de communication na bino. Okay. Donc bazu mukanda babwaki na village. Parce que ngo mutayi banengi waza mukanda na biso et na localité bakona likolo enveloppe. Ok, batangi famille. Batangi likolo enveloppe kombo papa to maman. Hein? Komi ba secteur nini. Ok. Village nini batangi bakoko ekokoma. Voilà. Voilà. Qui t'est retrouvé à Kinshasa à l'âge de 15 ans. Okomi. Comment est-ce qu'on s'adaptait à Kinshasa? Yoko villageois. Mais bah ça lui transfert na kin. Nazalaki nakati nanga nazalaki tike na kenako déplacer pour nazalaki na lero na yuma. Mo balobaka mutabuti mboka. Non, c'est la grand maître zati. O vandi na bana bakinoa, o vandi na yo. Ozo kalingala. Ozo s'adapter. Comment yoko déplacer? Ok. Ko déplacer jamais. Bazo boko papa o ba meyo na ba mama na pe baza pembe na yo. Même ta baza distrait mais bazaka toujours kotala yo ke ozana lupango okoma. Ok. Beaucoup déplacer te. Donc yo déplacement ils ala raté. Ils ala raté avant de déplacer fo bango. Ba placer no côté. Non ba memanga. Ba accompagner yo. Ba memanga côté tokei ko sala mode section musique wana. Groupe wana ba memali boso. Fungana zana kende wana ape so pesa guitar ko yemba na bani ko yemba. Ok. Baso kama mwana mukasi yemba bonde nini. Tika ka mukana so s'adapter na bango. Voilà, t'es adapté avec l'environnement kinoise yo wapi oyaki obandi osala musique na yo et obandi évoluer. Wana zaki quand? Na ba nini?
Non, on a eu le 65 65 à 75. à 75. 75. Voilà. Donc, on a né, oui, na Kinshasa, ou bandi ko évolué. Ok. Précisément, na Kimbangu. Na quartier Kimbangu. Quartier Mais Kimbangu. tu vas bien en Fokombel. Fokombel, ok. Qui va dans 3e rue, numéro 22. 22. Place en croisement Jawana. En face, nango cinéma ko ezala quand tu vas dans le cinéma. Ok. Na balé la cinéma. Dans l'air à cinéma. Ok, voilà, c'est vraiment nous évolution ça vraiment t'es donc il faut guetter la film na cinéma. Ok. Ok. Mais déjà, c'était quand dans nous musique ouais, mais mina oui na kin. Au bandi au sala moi il y a ba quartier. Mais ils a qui quand que batuba ba reconnaître Kintutu Mabiala. Ils a qui quand? Mais oyebi avant que tout ngai na koma kuna bango babandaka mouvement ezalaka nano. Ah, mouvement ezalaka nano. Mouvement ezalaka. Donc yo oyaki kokuta mouvement bo sali continuité. OK, na voilà. Continuité. Alors tango bato ba inviter groupe ngo quelque part ngape ba meminga to sana mwana moko to kozwa na mayombe na tsela ta ekoki ngama na bano yemba na kibu mwana wana ka bato bazokama. OK. Nzembo utena mboka umeme kuna ezali nzembo nini? Oh mama pana bidia ndadile kanzala lorina di il fallait pesa guitare sana ndako. Hein? Ok. Merci beaucoup, Bessie Zeda. Bon, nous évoluons petit à petit, lentement et sûrement. Comprenez, hein? Nous sommes là toujours en cheval, au four au moulin. Et nous essayons toujours de partager l'expérience de son parcours comme prévu avec le grand maître Kintutu Mabiala depuis Boma, Congo Central déjà. Nous sommes le bienvenu à donc avec beaucoup de gentillesse. Et on le fait toujours avec aussi beaucoup de motivation. Donc, tous les gens qui sont vraiment la vraie vie de celui qu'on appelle Kintutu Mabiala. Voilà. Oui, la Kini. Oui. Tito j'ai la guitare. Oui, la Kini. Oui. Ou bani nzembo wana. Mais apparemment mélancolique na bino ezara moi banzembo na bino. Ezara na moi mawa moko boye. OK. Est-ce que c'est obligé? OK. C'est obligé té. Donc mais moni les solons eza moi mulai mais faut na expliquer kaka. OK. Parce que ça question tuni. Nzembo ko sala nzembo. Et c'est où ta cannabis ba artiste musique na tant aux salango texte wana aux salango texte oui oui et ça dépendre aux dépendre texte wana malobona ils dépendre et ça dépendre aux salanzembo ya mawa bonji unzembo histoire moko boye aux sala mwasi moko nzembo momina yo to makambo ndenge nini et où ta pana biso mais base nango ndenge na auto tuna base nango webi ke musique to beta biso benga Kintweni et la saranine Kintweni. OK, c'est la jeunesse. Ah, OK. Bon Kintweni basalango bafondango na muyombe te na noir te. Hein? Kintweni bafondango na bayombe te mutu mwindu te. Mutasala kombo Kintweni aza mundele. Comment ça? Aza mundele azalaka missionnaire. Ouais. Nakati ya King Konzi. King Konzi na missionnaire King Konzi. OK. Alors siko kuna nakati ya mundele wana abandaki ko sala boy. Soki mutu akufi quelque part. Mutu akufi quelque part. Ye il faut abenga ba jeune nyoso. Bantweni twende nukumatanga mantweni twende kumatanga mundele wana di bantweni lakini ne bana mike yango na bana mundele wa belge asaki américain OK wana mayombe na mayombe OK alors bakei yango kombo ebima Kintweni base sikoyo ya musique wana euta kikuna na missioni. OK. Mais parce que ba missionnaire ba bakate, il y a des beaucoup de missionnaires ba pasteur ba bakate ki Kintweni uta na mission. Banda King Konzi. Ndilanga komone Papa Brown. OK. Brown Amerika akenda akufa. Yango na tikala. Na taya tikango. Ba memirite mwana na Kisasa na batona ba banda Kintweni. Ngatang ba kiniso mwana mke.
na sala kango développement il faut qu'on change rythme yango il faut maintenant qu'on sala nzembo to uta kaka na base ya eloko wana te to fonder base mususu c'est-à-dire faut qu'on fonde nzembo sala nzembo bato ba yoka maka message nozo yembe la bato rythme sali rythme o bengi ba musicien bovandi bo sa répétition ba yoki yango na tango na ngamu na kende ko changer yango de tous les bintweni bazalaki kuna batikalaka na rythme wana menga tango saki ni wana tango na zaki contrat na Bra Congo ne ko binsa image na musique yango ko nzembo yo kayuda yango yo kayuda. Voilà, donc belge, comment américain wana, ou azaki pe, azaki la pasteur, azaki la missionnaire. Missionnaire na kati ya King Kunz. Mission King Kunz na kango na mayombe. Donc ceux bozu matanga na mboka, bozu moi cérémonie moro boye, anobenga bakintweni boya. Bakintweni ba jeune, bantweni donc eloko sana nu ya mukie trop jeune. Bantweni boya twende nukumatanga donc tokenda matanga alba kuna baza ko memba mbunda ba mbunda na ba banuye ko la guitare c'est après né super forme super allure et comme Kintweni. Voilà, c'était quand même bien. Histoire en gros. Déjà, Mundele Mora outil déjà ailleurs a participé à Kalibongo Kintweni. Ok. Donc Kintweni, donc nous avons bimaillé à celle n'est pas orchestre moi comme Kintweni. Ok, à commune Kintweni. Donc ils ont arrêté. Foyer banano base. Foyer ba langue. Langue, ok. Foyer ba kiyombe. Donc ils ont donc sur une cloud wenge ou qui ça la wenge na. Ok. Donc ils ont bon. Cloud wenge. Voilà, cloud wenge nous ça wenge Antonia wenge musique à maison mais wenge BCBG. Mais oh uta kuna peut-être. Oh uta na bimena. Parce que oh uta na katiwa. Donc t'as bima Kintweni de nani Kintweni. Voilà ainsi voilà. Mais déjà pour se retrouver à Kinshasa Nengoloji. Oui. Déjà nze mona liboso kitareye hein. Nze mona liboso yaki ezaki mwa mawa ndeko wosimbelo wosimbela papa yaka noana wosimbela papa micro ça dérange pas. Oh mama pana bidia ndadile kanzala lorina. Mama pana bidia ndadile kanzala lorina. Yule mangeye buena mbela bana nangeye nga buena mbele ye ka paka kindo biga buena mbele ye bana nanga mama zane ye muna kota limete na bana mazana nga buena mbela muna kota kibide mama leki fuidi kwa ma pikondo sifo kombele buena mbele ye mama pana bidia ndadile kanzala lorina. Elakisi mama tokome na pokwa mama pesanga biloko nalia pona zomona temps isolé ngana zoka pongi mama pesanga biloko nalia na lala nzala te ndadile kanzala lorina na lala nzala te. Ah ok. C'était comme ça. Voilà, on parlait déjà na mélancolique na mawa ngo sebiso déjà avant nzembo bima. L'artiste a s'inspirer na message ya kokoma. Ok. Et du coup déjà papa pe ngote koloba abande ko yebisa tout le temps dans nos composer nzembo. Ah ok. Lukaka nzembo na yo eza na significatif moko. Ok. Eza déjà éducatif, eza déjà motivateur et motivé bilo mo bongo. C'est ça. Sikoyo mawawana eza basé na nini? Moni nzembo sikoyo. Il faut ezala na mawa. Pourquoi? Moi na azo déclarer biloko. Ça déjà passe. Ok. Ça déjà passe. Parce que maman webi tante mwana akoyoka nzala. Mais mwana tango asana sakana bani ayoki nzala. Tangu nzala ezali mawa pesa na kati. Sikoke kusenga biloko. Tango asenga biloko ebeli nante abandu kolela. Momwana ko abandu kolela. Eza maode.
Ok, voilà. Mais déjà, grand maître Kinchichu Mabiala, déjà, genre la musique, Nabino, et qu'il y a trop, il y a badei, il y a bibembe. Ok. C'est dit à quoi? Neto base nango. Ok. Eutaki na mundele wana. Ah. Ye muta fonde ke dako tango to yemba ba kende matanga. Bemba banzembo missioni. Ah. Donc le roi déjà mundele bando benga bino bokende na yemba na matanga ne ezwa moi elamba wana couleur wana. wana. Jamais okende beta musique ya matanga denga omoni net musicien ya biso musicien oya sala ka musique ya mangala typique. Musicien typique. Soba lo benaka kobeta na matanga wana mawe ko sala te. OK. Bato bakubina mawe sala te. Me kate na mawa eyaka boyi yo tango kufeli oye na matanga koro eza wana to koro eza na morgue tango bozo ba musique so betama il faut kaka koyemba manzembo ya mawa etoucher ba o baza wana bakufeli bongo yo bandi kobinisa ye wele basi balati ba biloko moko boye tina te mawa nini oyeli. Voilà. Mais na kati ya musique na biso yango to komba na imposer qu'il faut ko sala nzembo. OK, na ba manifestation l'état, OK ko beta na ba mariage, ko beta ba place moko fête ezali. Olongo na style wana. Vous êtes obligé à quitter na style wana ya matanga wana. Banzembo bosalaka yango nde boko beta. Ba to pesa ba message. OK. Oka ketendingi na yemaka yake fote nange mama na papi ngeza bave kuswanye bakala na inzo eza mawate eza déjà message moko boye ekomi longo ben maman papi madame Muyombe gauche c'est ça? Oui, non madame Muyombe gauche. Ah OK. Question surtout nanga oui que gauche ebisenga ke ese meki na yo akanisaka yonde uyembela nzembo no oh. Relation avec nous Muyombe gauche, c'est comment? Oh, que c'est biso ça balé que Muyombe gauche. Ah, aux petit frère ya Muyombe gauche. De naza parenté ya famille ya Muyombe gauche. Donc aux cousin. Ah OK. OK. Sakoul Congo, c'est le petit frère de Muyombe gauche. Sakoul Congo. OK. O sala na musique. Ah OK. OK. Ah donc ozali bota moko na bota moko ekangama bo na kizu. Ah. Côté manzema. Nzema nemba mama mwana lembo bedeye ndienda hospital ye na beta mwana guitare. OK. Mama mwana lembo bedeye ndienda hospital ye Muna tula kuna kizuma malidi kembi mbidwiza sadi hospitali kwa mama Tina zabila bombo ngana yenda kuboma Togo tere kone wabatera na pamba O maleki bikanyonga Mama akufila mwana nzela kutana na problème tout les solo pe nzembo parce qu'une fois déjà à Kinshasa je crois na dei moko ya bandeko pe kara ya bayombe nzembo ezobeta il y avait quand même 3 ou 4 personnes basenge bandela nzembo wana après il y avait un monsieur c'était un oncle na abando expliquer biso yango mais expliquer biso vraiment te na kati fina beta pika li solo ngo bandoloba mutakufula ki mwana mais non singo bandela nzembo parce que ils arabiens mais beta dans li solo nzembo ngo comme ngo zarani nfuili mama kufula mwana nzela mwana ufila vanzila mwana ufila vanzila na kati ya nzela. OK. Donc c'est dire le problème c'est quoi? Omoni na mayombe mikolo ote to comme kozwa ba moto ekomi mikolo ote pomba moto ekoti par cela c'est tout droit te ba fond là mais na tango tout na sima problème nzela exacté transport exacté c'est mamona mona banda obela ake hôpital on pensika docteur atunier quel est le problème alors maman lobi tala mwana azobeli na tozo comprendre c'est banzita mboka esimbate docteur atali baken laboratoire batali basale après bayebisi mamana problème eza awa faut bozonga na village na bino bosala concertation na bato mboka bakoko na batata bino
Maman bandi kozonga. Total l'air 17h moins. Fois que ni musika. Moi na grave. Atamboli à mon place moi mai ezali. Tikana na profiter na Melissa moi na mai. Tango profiter a Melissa moi na mai. Amona kaka mwana motema ikatani. Mwana kufi. Ni asala afonse kaka abimi na nzela oyo mituka elekaka. Tanga komi na nzela mituka elekaka. Asani atika na nzela muka tokomi 17h45. Azeli amoni mutuka ezoya. Atie le boko mutuka etelemi. Abandi expliquer chauffeur batuni nini? Chauffeur mema biso tokena mboka moko ezali kolo liboso koto zokende. Abongo nini oyo mwana kufeli bingana nzela chauffeur alobi te tikala tala bato na me susu na bembe moeza te chauffeur akei amona ka tukomi 19h OK kati ya momboka na kati ya nzela momboka moko mukeka kesa na 2 maisons avandi kaka tanga avandi ide juye mama wana kefuna kanga mwana ona koli ebembe o fona kangare na koli pozo mwa kumemanga après akangie na koli akangie na koli asaki na mwana moko mwana mususu komi asipo asaki bango mbale bango misatu mwana kufi akangie na koli avwani kama ke camion mususu soya car mususu ekomi atel miskara chauffeur alobine nini mama memanga na mboka na zokende za koto chauffeur atune bongo onini akaka mwa koli oneza nango ya mukega bo chauffeur zwa koli ngo bwaka na sima rapide bwaka na sima polere kei azui koli ngo abwaki yango na sima tanga bwaki koli na sima mbala mo bakei bakomi na village moko chauffeur atelemi abanume na masanga mbila alors bo chauffeur mama kuna likolo azalaki bo chauffeur abani ko mema bakoli mususu bo chauffeur voilà atali likolo koli wana ya mwana maona mni mame naloba te abandi kolela mbala moko batuniye ozolela pona nini bolimbisanga na mwana akufilaki ngana nzela mwana akufilanga yango na kange na koli mwana koli ezali kola kami bo chauffeur akitisi koli yango bafongoli ya solo mwana mama ngo bandi kolela aloti mukonza mboko na lobi ba village bata village bo sala kipoyo bokendo tikaye na mboko c'était comme ça nzemba dans ton maman lobi vérité ne ba m'équipe ko sur soki na kanga ina kifunda te ne mwana koma na mboka ne zala te voilà c'est vraiment scénario moro wana ngamu na sala histoire on tient pe na nzemba OK tu as nzemba OK dans le loso pe bande ko ya théâtre bazu basali yango eza malamu ngana yebisaka gocha sango na théâtre na comprendre que mon grand frère là bon tant peu ça a ko sala ngo pa sala kaka batamu batata vrai elo quoi mais linga kaka mon grand frère gocha kaka asala ngo yo tribalisme non elo ngo parce que c'est comme na musisa ya biso voilà donc faut mon grand frère asala ngo kaka OK atoko revivre encore nzembo ngo ezaka kitoko mingi to revivre vraiment les choses moi de wota la biso faut ezabala mingi voilà mama mwana lembo bedeye niena hopitale muna tula kuna kisu mama lidi kembi mbinu isa sadi ku hopitale ko mama Badi kembi mama lide mama nini kememe mweme kuisila ku hopitale ko mama tadi la maladi madi mumwana moti mabeluka tuvutuka kubwala Mbani mama lili tubide mama kaito vutuka kubwala bwakwe
yenda dari kisi na fami mama mwana meuka beluka wala bwa makelu bukala kuna kayingo manatuka mwana mekufuila manzila kiade Dina zabila bobo onga na yenda kuboma Totere kande wabantera na pamba O maleki bikanyonga Yade Mbadi mongeri wa mwane Tudidi munzemba Na kodati na simbukulu Toto kidivan langu Peni mwana langu na simbukulwe Mwana beni sengi dintima Bola bwa makelo bukala Kuna kayingo manato Buang mekufuila vandila Dina sabila bombo Onga na yenda kuboma Dogotere kone wabantera na pamba O maleki bikanyonga Mbani zante nukulwe Peni mwana langwe Nazimbukulwe Mwana beni zengi dintima Ngama banda kwa mama Wala bwa makelu bukala aka na kwediati na mazimbukulu toto kidi mutambi tome mamande kamingila di toma modinda tabakunde una bwala bwami ba mama nazimbukulwe ditoma dikwiza yizi nasimutema dekiti ditoma benye kiadi muntima papa zembe pesa matro mbali nazimbukulwe ditoma dikwiza yizi mbali kangisi ditoma beditela mani kembi ya sofere pasa serendra tako sofere mwana mekufuila vanzila mama gama banja ba mama mbali nya sofere tubidi mama keto bikana kato mariama nina tanga simvumbiko fingila di tomari kakadinata kuna mwala bwakwe mama kunkwenda ba mama badi mongeri ya mvumbi weni kengi vana dinga kimileli moba bikazaba timvumbi ndeti ba mama wala bwa makelo bakala kiadi mbadi kona zimbukulwe ditomari kakadi kwiza izi mbadi kangisi ditoma beditela mani kembi ya sofere papa sofere ndratako dinga kiumona dinga kimileli sofere ndratako kiadi mbadi ya sofere tubidi mama kaeto mota mutoma kuna ndambu bwala bwako kwa unankwenda mama mbadi mbote ni mutoma boy sofere bongi didinga bene zubidi kia ukuna bulu kwa bamifuna kiade mwana widivana kati amadi Tina zabila bobo ngana yenda kuboma Dogotere konde wabantera na pamba O maleke bikanyonga. Voilà, merci beaucoup Beseda, vous comprenez, c'est l'ambiance de notre rubrique déjà, la télé-surprise Autre vie, vous avez compris comment est-ce qu'on évolue petit à petit, lentement et sûrement, et surtout qu'on le fait avec motivation. Grand maître. Mais déjà devant le temps, il y a pour s'inspirer dans Nzembo Aboué. Parce qu'il y a la tristesse ma casse Nzembo Aboué. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens quand même m'amèquent toujours pour Yoka, Peko Landela, Nyonsoko, le Salaka. Oui. Est-ce que vous avez un regret en ça la musique? Pardon? Lilo. Vous avez un regret en ça la musique? Regret ezako mimuke nazalaka nango ti lelo parce que tala nanu ndenge Nzembo ya boye
po tiango na mutu olobaka nini place tel na mutu olobaka nini place tel avec la mélodie oyo nazoyembela eza kwanga te ko maîtriser histoire bo maîtriser yango histoire que place tel na koloba nini nalobaka nini tant que ozoyemba mélodie pe lata yo na mutu eza kwanga te mais pas ezali tango toza boye na misala neti nga mosala oyo nasali oyo mpona kovalorize yesesa ekuna nazoya mpona na valorize mingi culture ya biso ya ne Congo nasali mosala trop mais je ne sais pas pourquoi bato ya likolo bazokanisa valeur mosala oyo nazosala te bazomona ngo te je ne sais pas quoi je ne sais pas soki bakoya koyaka mais bayebi mais bazosala te papa oyi banzemba boye neti banzemba yude yeye donc talaka bakata mosala oyo mais orke mwana ne Congo wa eza na kati ya monde ya musa waza kati akoma na ba pays ya loin kona ba Amerique ba Canada ba Suisse quoi de partout là soka beti kaka nzemba yuda fo bina foka beti ka nzemba fo toucher. Est-ce que ça va la musique là? Ça va moi c'est ça va mais pona bango bata vie ça va te yangona zeba yangona zoloba bango bata likolo bande kona biso bazai belé bana mbongo bampao baluba bayombe bazali notable bazali o bakosala ke boye mais il faut que ce soit la bonne exact nana mona ngote pena babenga ngate eloko faut ba la vérité so de la vérité te yango makabango ezotambola bien te. Non, ça va pas. Ça va pas, papa. Ça va pas. Ça va pas. Si tu as référé au tout ça musique yo. Ça cop non nzamba sala muta na cop na musala na. Soki, le ba ke soki na bota ma mususu ye nzamba ko sala kana destin mususu. Mais tant on a ça ba sala nga artiste musicien. Fona vraiment kila musique trop ko sala nzembo ezo seplisa mu na ko pesa mawa. Nazana mais nazo senga na bango babalo nanu mitubo batalanga la pêche mu Congo trop et ça bien te et ça soni ya ba tribu mususu et ça soni ya ba tribu mususu ki tsuso bayoka kasala ka musique ou c'est sali valoriser ne compétitive ne Congo valeur partout dans le monde na banzembo na salaka mais bozotala eboité bino botal kaka koto na makamuna bino ça passe oui ça passe mais nazo rappeler kabango tout le temps ko benga ce baniate buto boye ces gens là y a pas condition de vivre on a pas ça boma eza pena ma condition boma papa boma eza première capitale de la RDC mais mouvement ya mbongo jate boma vie eza mabe bon ma vie ezama be mbongo ezate la isanga compagnie ezana boma ba petit frère bazo sala ba grand frère bazo sala ezate donc tu n'arrives pas il y a pour s'en sortir vie situation bon maintenant le problème c'est quoi comme nzamba lobaka que milliers na milliers bo zala ka ndenge bo yale tozo bunda kaka plus tard plus tard il faut changer makambo donc plus tard il changer là OK changer là mais aussi na bakonza mboka ni en tout cas na senga na bakonza mboka na pesi na bango merci beaucoup na ndenge bazo batela biso bakongo voilà on a biso pe toujours moyen sala mosala pour ça bango biso moyen ko sala misala ezate donc il faut féliciter d'abord
bamikonzi ya mbongo ndenge bazobunda mboka ezala na pe mboka ezali na calme biso mpe tozwa moyen ya kosala misala fo tofélicité bango mais na ka na ngai nasengi na bango basengi na bapardonne nga naza na sute te sute eza te donc bakonzi soki boyokaka artiste na bino kitsusu mabiala avanda na boma bomeka nano kosoutenir nga bonema kosoutenir nga mpo nazwa moyen ya kosala mosala yango o bino boyokelaka nga so bozosoutenir nga te ndeni nga na kobimisa nzembo ndeni na kobeta miziki mpo bino bosepela donc d'abord nakumisi bino ya mibale bosoutenir nga merci beaucoup. Voilà, bah soutenir yo déjà message bien capté déjà Bandeko Balandi. On va revenir à la chanson Yuda. Pourquoi Yuda? Pour Nanini Yuda. OK. Yuda yo ozaboui. Kotuna ngate pourquoi Yuda? Yuda nzamba sala déjà. OK. Nzamba sala Yuda. Donc makambo oyo elegaki na ta ye azalaka yango na complete ki koyemba. Po bino boyeba kake kukozalaka zalaka kaka te ko te ngai kaka yeba ke Yuda pembe na yo azali oza patron oza chef na place ya musala. OK. Kolobaka te ke yo kaka yeba ka ba Yuda baza pembe na yo na kati ya musala na kati ya makambo nyonso ya vie ba Yuda bazali soki biso komi boy ba Yuda bazali te soki Congo ekomi boy ba Yuda bazobundisa biso baza ba Yuda donc mutazana Yuda vi na ye mutana vi na azana vi na vi azana Yuda. OK. Donc message na weza ki webisa batu il faut faire attention parce que batu na batu baza uzana Yuda uzana mungu na moko quelque part ouais on trahir muto pesa confiance. OK. Aza Yuda na yo yeba kake aza Yuda na yo mukono ko sutuka ke ngana ni mangateke ya kusala bongo. OK. Si yele Yuda. Voilà. Voilà. Voilà, déjà tout le monde qui artiste monene ya mboka na biso Fally Ipupa l'une de ses chansons ba générique nae tout le monde qui va boire ki Yuda. Tana uraki yango une fois na naku. Et ça qui comment? C'est plus ça kinya. Sérieux? C'est plus ça kinya tala Fally. OK. Aza artiste monene na mboka na biso RDC. Mais ti azala kona ayoka kaka musique pe oyo beta maya ba folklore sima ay ko révéler na nzembo ya Yuda azongo la atiengo na eloko na ye na sepela ki trop na Fally a reconnaître nzembo na ngayo. OK. Vous attendez sur là déjà na aigle mikolo to wanzo ko solo la souté kupire katana kina ndeko na ngamo ko buya za ki représentant na ngakuna aye mais na ko renouveler sous to bengana sutu. OK. Et ça quand même bien. Oh, aigle za mutu abiso. Fally. Oh, tikadi. On est artiste nanga. OK. Comment on a gagné la musique? Merci beaucoup aigle place au Vondi. Et puis si mnia nanga ke ozaka artiste nanga. Voilà. OK. On peut revivre déjà Yuda en archipel déjà. Il y a du grand monsieur de grande dame Baota la biso ba notable et ba yom BP. Baota la biso bazu message bazu ko ba moni bazo ka comment est-ce que Kintuchu Mabla le grand maître ningazo survivre. C'est pas facile déjà à Naboma. Ba conditions sont difficiles. Place à Ofana, place à Rolala. Moyen de se déplacer, donc moyen ya maman mouna c'est compliqué avec le maître Kintuchu Mabia là, mais ça j'ai déjà passé Bayoki, mais entre temps déjà on peut revivre la chanson Yuda en archipel. Merci. Yuda yeah Ayude ngeutek sa fomu yeso Ayude ngeutek sa mwana jambi Yuda kelula ponga ko Yude ye Aleki ngatala Yude nyomyoka Aleki tala Yuda nyomyoka Nyamalunkange Nyandi utek sa fomu yeso
Nyandi ute kisa mwana nzambi. Oe Yuda, Yuda ye. Yuda ye ute kafumu Yesu. Ça va? Voilà, Yuda Ateki Mwananzambe, Yuda et la chanson, et ça qui cartonnait déjà de partout au monde. C'était quand même bien. Et bah tout bah partout. Même ça biso kenda obeta la bambo ke belé belé, vous avez camarade mon continent et mboka Afrique, ya solo? Micro. Tokenaka na Gabon. Bina na Gabon. Oui. Une prestation. On est qui demande au gouvernement gabonais, on a déjà nani azana nous président Bongo. OK. Oui. Vous êtes comment hein? Non. Colonel moko kuna na Gabon. Ah. Azam Musundi. Ah. Musundi frontière Congo Brazza na Gabon. Bon kuna ntanze mo ko ki ba ko tsauna ko donner nze mo ne sal succès to na Gabon. Alors bah ça demande que artiste on faut robeta. À l'invitation il y a qui na union reste union tout suit Bongo. Pardon, toqué na Gabon. C'était comme ça. OK. Tu t'es retrouvé na Gabon pour prester pour petit live. Tu presté qui live. Live na instrument. Gabon à Libreville. Libreville na Port-Gentil. OK. Tout ça qui pour Port-Gentil to longa Libreville, ti Port-Gentil to kende en avion. Pas danser c'est pas kende na bateau. Ah OK. Et c'était comment l'engouement? Comment? Non, c'était bien parce que kuna tribu moko eza kuna benga bampunu. Bampunu ba benga bombalo kiyombe. OK. Tribu mobi meza kuna. Alors Gabon. Ba Gabonais. Ba za Gabonais. Tribu mo eza wana balobara kiyombe. OK. Ba kiyombe. Alors on a vraiment makambo lekaki bien. Lekaki bien. Il est très bien. OK. Voilà, on va jeter un coup d'œil déjà de l'autre côté, de voir un peu ton état civil. Grand maître Kintu Tumabiala, marié, père des enfants? Non, Nazaki marié, minute, on a divorcé. OK. Oui. Ouais, mère. C'est tout. Ah, vous avez mon amoko. Y'a mon bali? Moi aussi. Y'a moi aussi. Baza maman, né? Baza na maman, né? Nous, tout nos congé, azana congé, minute, pas maman, né? Ah, OK. Pas autre aussi, c'est rassi qu'au calamité. Mais elle n'a pas non. Elle n'a pas non. OK. Elle a déjà? Oh. Une grande fille. Fille à 25 ans. 25 ans déjà. Ah, là, j'ai déjà quelque chose de bien. Mais depuis que vous voyez maman, vous voyez maman, vous savez? Ça a continuité? Tout une vision, monsieur. Vision, monsieur. Vision. Biso ba Congolais, ba vision ya kubala. Minga kuna na zala minité. Pour vision. OK. Vision tango ndenge mukile zoke na pe landa mayon. OK. Mais même ça biso ba président non sur ba groupe bazalaka wana ba girara ba ndona biso ba danser na ba ndenge mususu. Gérance na bino ele carrément moké. Et on se retrouve à peine dans la situation là. Comme c'était ce quoi? Gérance na bino ba président. Na ba jeune na ba ndona biso ba si ba binaka. Babina ba danseuse. Ba danseuse. Gérance na bino ezara moi. Oui, je comprends. Je me réserve. Donc, et ça comme par battu sauter par tout est que il faut linga danseuse hein. OK. Non, tout d'abord ngana mona que loko wana soko lingi danseuse. Au sali bêtise na orchestre. Pourquoi? Danseuse on a comme mutuma kasi. Oko linga tele le kabo. Albo sala danse bobina no loko na bosala kelobi. Ako za mutuma kasi linga ko dominer baninya na yi. Et là, on est à bien. Ils ont bien été, OK. Donc, ils ont conseillé. Ils ont bien été. Vraiment. OK. Voilà. Mais déjà, divorce, c'est ça, malamou? Ah, ce que mon papa, nous avons sala moi si na kwena ye, mobile na kwena ye. Mais yaka bowling na bino mi balé pour na kaka bo sala lo kwana. Alors mo tang beaucoup tani. Ah, ce que mon ke baby nango, bétise nango. Vous avez un pas qu'il y c'est tout. On a mon gravité. Ah, OK. Mais bah retomber et pas bana. Bokaboni papa na maman retomber à bana. Non, et là qu'on a bana et ça la kabango passe. OK. Papa na maman so ba kaboni bana et ça la kabango passe. Mais yo papa préféré ba que tant que kabani na maman bana a commis bien té. Pour bana ba commis mawa
muke bake papa muke pa mama ezaki tokote wana eloko wana vani ngape na yebisa bato ke saki tokote mama na muka ko yebisa ndeko mwasi moko na ndeko mobali mobali bakabwana bakabwana onti bali bakabwana ko yebisa boni ba se baboti déjà baboti déjà batika ko kabwana bakabwana te bazala ensemble ba bala afrika ka eloko moko ka ngana mona ka toboti na mwasi sika to za place moko dako moko eloko moko ka eko kabusa biso so na moni na mobali wana pena to kabwana OK mais o balobela kinga na verifie suiste bavanda yebe yebisa ye so mona mbali atikaye po akokorze so kaka mona mbali atikaye mwasi akende po akotika makamona te atazonge akotika makamona te voilà. Grand maître maintenant modèle na yo na musique ezaka modèle na musique parce que nous betela biso solo c'est comme si musique pana yo eza inné ils ont botama ils ont ba domo nzamba s'installer mais peut-être aux alapes au fandi na itando iki ozotala obi elo boye pezo baxela nga implice na musique nanga otala ka mingi nani non natala ka mingi na yoka ka mingi na nizo ka mingi ba thème na ba histoire ou bien to vandi to solo ma solo na mo eloko mo boye eloko wana eza bien na sana téléphone na côté yango na vanda. Donc on se base trop na ba histoire moko vrai. OK. Après au tchango na kati ya nzembo oyembi yango. Et ba histoire wana trop eza basé na tristesse. Ba tristesse parce que monité au vendre bon. Ce que raisonner na oté que tikana salabo. Oza bien, oza malamu na vite. Oza malamu na vite. Faut zalaka. Au vendre ma solo bozo solo. Ti oako koina molika moko ya vrai base moko makasa balo pa ke place wana bendango voilà ti lobelo vande au kanisi jour wana na yoka ki mutu aloba ki boye peut-être ça peut-être au corser voilà okay. Comment est-ce que ozomi mona dans 2 ans dans 2 ans ozomi mona ndene non ngamoko nako katate nako mizite ye mutu sala nzoto oyo ndapesa makila moi na tune ke ndeza na laksanga nini moi kutumiza te ya ebi ngapena ko lo bangote voilà de jour au jour les choses évoluent pas mal déjà aux 8 ans et au sala ba tube belé ba musique na yo mokilipe confirma batala bamona parmi ba musique folklorique ya ne Congo oza parmi bandeko musuba ya otikela bombe place to oza yo mo non non ça na banda na bokolo mun bana te hormis bandeko groupe eza bandeko mususu basala pe musique folklorique bazali basana ngana nzinga na bomba bosana kibombanda to bosana kiboyokani non pe moni bana mike batika ka iloko wana te bango bazaka na bazaba na miki OK bazaka na biloko wana basela ko kibombanda pardon basala kibombanda nayo soki bokutane place moko basala ka neti moza mais bato mingi bakuba yote boutique na bino ona bozo sala nini na bo sali kombo te fo sala kombo musique ça fo sala kombo net na sala banzembo o sala eze yango sala nga kombo ça OK fo sala nzembo biso bayombe bino kishi bayombe to sa kishi au rendez-vous ngana ibite so za kishi to kodia rabe kishi to ya kodia eza kisi ya bokoko mais za kishi eza kisi na terme otolobelanga na Congo eza kisi mais kodia yango kisi yango bakoko batika eloko wana pona famille esunga famille ozala na mbongo OK ozala mutu na vie bazana ngo ebele bazana ngo ebele donc kodia eza réel obligatoire eza réel mutu tia tembe te eza réel bapesa yango ebele to yino faut que ndozwa ngo yo atika yango na mutu moko boyi avakata mutema atika banengi batika pa na ye obligatoire to mutu akata mutema ba koko na ba vala na bana bazalaka bazotala koko azokata mutema maloba nzoloba kasi yango na zotika loko bifubo ya binyos metango atika ona mutu okena tingo pa na ye bino nyonso boko discuter po ya tiki bingundu nyonso ba binyumba nyonso pa na ye bino nyonso botika boko discuter
ali bokovanda nde baye bandi kofongola bino bobanda kolobisaka ye mabe ebiso koko wana koko na bisa tikeli kona bongo yoka kokanga makana bongo bisa wana makele famille bandi muna ndezara. Ah, ok. Donc, si on doit recevoir Kodia, il est obligé de sur la famille Mobimba. Pour soutenir la famille Mobimba. Mais les Congo, vous êtes compliqué. Pas ni tout mort face à la gérer binonios. Mais pourquoi ils en ont battu mi balé? Ils ont souffleté. Mon colmoso au kuta na mayombe kuna bazope sango mutu. Fête munene. Ah. Bakoko wana bazama mayombe bazolia ban soso antaba, soso ya mubeso ya makela zolia kwa kolongola basala te. Bazo sema mutu wana bazo pese babimbindi batikile monjungu ngoneti monjungu wana batikile yangu okay bapese yangu mutu moko akolo basona famille zate azate okay yako muko kontina bino oyebaka mengu mbengu na taona ne yebendeni te oyebaka ye oyokaka histoire wana histoire kaka kaka histoire kaka ezaki vrai bon ndenge selon ndenge bakoko balobaka ke azalaka foto ndima kaka foto ndima kaka bon foto ndimite pona nazwaka chance ya yamba koko ya mbengu ne ibisaka nga bakenda ko tike na ibale izaka na matadi ana se apon kuna ya se apon bakenda ko tika ye ya kufate bakenda ko tike boye yake na mai boye ceux qui sont joueurs sans soin de vraiment vrai sens et au cause de ce sont avantages solo. Et à chaque fois so ba nzala bakenda place wana ya kenda ki baleli bilo ebimi bilo ko kolia ya kolia bilo kolia le abi misaka bango mbongo maboka mbongo bakena mboka bon bilo ko kolia isalani lo wala kengoleza bakoko bazana mboka. Voilà, c'était juste entre parenthèses. Ils ont force à Kibokoko, hein. Ah oui, ils ont force à Bokoko. Force à Bokoko. Oh lelo bandekono so babengaka kindoki. Kindoki eza eloko mususu. Ba biloko na ba Bokoko. Babenga oni. Bokoko kingundu kibako. Wana eloko mususu. Ouais, eloko mususu. Kodia babenga kodia. OK, eloko mususu. Eloko mususu. Mais ils avaient chance ya kotika na kodia. Kozala sens ndeni chance kuna yo bakoko na batala comportement ya moto OK sope bazali nango pete ozwa te kozwa so bazaki nango te yo kozwa OK kozwa te dans les descendance OK ti yepa otika ti ati voilà ne bitendene esukela et se retrouver avec la famille Nambino Moutazana Kodia. Azate. Hein. Ok. Voilà. Les lots, il faut dédier carrière na yo pas Moutumoko. Au quoi ça l'on pas nan? Azate. Azate, hein. Ozana no, hein. Bon. Na pas sa carrière, na pongana que nous salamo salani. Luambo kufanango. Juste pour dire merci. Au web ça donne merci. La carrière professionnelle là yo. Au web ça donne merci. Na web ça donne merci. Et pour Bandati, aux Lelo, grand maître Kintutu Mabiala. Nako pesa merci d'abord pour Panzambe. Ye mutabati la kinga Bandati siko. OK. Na pesa susu. Merci na mama na tata ndenge batikala na musique pe na saka na musique tilelo. OK. Toi tu vis que de ça. OK. Ce qui ça yango mobulu. Donc vie na yo et dépendre na musique. Na musique. OK. On a beti mbunda, on beti mbunda toto na beti koko beti porte na ba mikonzi. Na masolo tout solo là. Maman Judith Swami na ota la biso. Wana mama kulutu na biso. OK. Mama kulutu mama Judith. Ministre ya mboka ya biso Congo. Maman Judith Swami. Na yamba ke na tiela tango ba uti na gouverneur ngana zaki na kene avant un jour pour na yamba ba on ko beta musique. Mais tant ezala quitté ko senga mon audience. Maintenant na zolo ba maman zo kanga. OK. Maman Judith Premier ministre yamboka na biso. Maman bekete ototsaka motema pa na yo. Mama motema na biso ba Congolais nyose ze pa na yo. Mais pona nga oncle na yo papa na yo koko no kitsusu mabiala. Wa pesi valeur ya musique ne Congo nyoso. Mama ata tana ni kokite pona lena lobby tianga na programme naza artiste na yo tianga na programme ngape na pema mke ngape na tianga na mboy ata mo iloko moko na tala kana pembeni mais jamais pe na obligé yo
mais nalobi ke ata muta on kokite mais tianga na programme maman merci beaucoup na kanisa yo kinga maman mukonzi. Voilà, coup de chapeau à notre maman Judith, déjà depuis Kinshasa, où azali mokonzi ya gouvernement actuel, Moussa Kitoko azotambusa mapembeni ya moto ya Yambo ya ekolo munene Congo. Félix Antoine Kinshekedi azotambusa mboka na biso. Coup de chapeau à vous, chapeau bas comme disent les Français. Nous sommes là presque à la fin de notre rubrique Mukubwa qui Chuchumabiala. Il y a une question que j'allais te poser mais na tuniote. Maintenant on a brisque on otali ngolobi nanga mbala lo wa yawa. A tout nanga mutuna oyo. Pour éviter na répondre boye pour na éviter nanga ba problème. Parce qu'il est arrivé que ngapi na tunio mutuna ngo te. Ce qu'on a dans senga na yo banda ko mituna mutuna ngo oyo kansenga na otuna yo mena tuniote apopesi pe yano na eyano yo kanisa ki ko répondre nga soki na tuna ki mutuna ngo malobo mboka yo. Papa qu'il baka ta question. Vas-y. Voilà. Mais si pour na nini kaka yo moko otuninga mutuna ngo. Ça na lobi hein. Ponga na kuboya telo ko tunanga. Parce que mutuna ngo eza yo no kanisa ki. Ngape na yebi yango te. Tana yebriske wana. Mutuna ngo yo no kanisa ki. Obike ya daninga yeboye akotunanga eloko. Mais eloko ngo soka tuninga nga na répondre yeboye. Soko eloko ngo yo kanisa na tunu na tuni yango te. Parce que yonga no singo banda ko mituna eloko ngo PPC yano. Mbo biloko boni batu basaka ngo besoin na vie. Et dépend de la moto. Il dépend de la moto. Comment? Vous savez, je ne suis pas robot et au bala. Je suis robot au bala. Ah, au bala. Il dépend de la moto. Au bala, quand tu y as monté, il y a vision à moto. Vision à moto, il y a caliboso. Qu'on prépare vinayo. On prépare vinayo, ok. Hein? Et le caliboso, via moto, il y a ndaku. Ndaku. Ya liboso kobala ya mibale kobala hein mais bato mosusu bazokanga bakoloba ke ngai na balaki na nga nasalaki nga mariage mais naza locataire alors mpo na nga napesa bango ke eza fausse affaire. Donc olobela biso stabilité. Comment yo bala osala mariage oza ndako te ozomona te ke osali loko malamu te. Bon ngano pesa bato ba mina masanga ba bina ba okobanda fondation osala ki force et ya dans le mariage ino bato talanga so osala loko bolimisanga. Voilà. Donc ne réalité ndeza bongo mais comme bomoni ke na ke kokoya wana bolimisanga. Voilà. Omoni biloko ngo ndenge ezali yango nde na lobi na yo na solo bana yo comme kobala netinga na tiango na nupembeni bo poto to sukisa makamu nyonso wana ba structure nyonso wana ezala na vie ya mutu esila soki telemi papa mwasi combien de temps ko yebisa ayo vraiment une semaine na ndako. Voilà. Po bandiko bongama bo bandiko boke ko senga ye. Voilà. Pesi mo senga kaze oyena ndako. Bo bandiko senga bandiko construire vie yona yena na eloko yo olingi o salisi ndako yo tongisi de wana ba norme ya mutu ndenga wana ngana kanisi eloko yo na lobi olingo tu na ngaya ngwana. Voilà, donc si je comprends bien déjà grand maître Aolobela stabilité. Stabilité déjà côté emplacement, donc une là jusqu'au jour d'aujourd'hui à locataire afin de placer pour aux CPLCT, donc il faut juste condition elle quand même réuni na ba valeur au yazana ngona ne Congo na valeur ya kobanga na mingi na structure ya kobala. OK hein avant na tamo sandako faut eloko ne sila etele maba moni yango. Voilà après na bi mamaleki vous êtes betu vendre betu tamo 2 semaines betu bongis. Bon comment na ba para betu ko na ba para to kina ba para peso 5 casier astiro ne bongi. Hein voilà mais oyo etali vinanga kisu sumabiala na sengi déjà ba mikonzi yo moko yo kinga kena lingi te tikala kaka boyo bolimsanga nga soki samba mikonzi na ko vivre te oyebi. Voilà
merci Voilà, merci. Ok. Sans bango, bitoko renyete, bitoko vivre te, mais passe au bozo yo kapomboka isa la calme. Na pengi nasengi bino merci beaucoup. Mais bolemba te, bo continuer kaka. Po bozo bomba biso. Na kati ya Vinanga aussi. Omoni to sana Congo central. Voilà. Banda na Kasangulu, Timwanda, Kimpangala, Luozi, Tina Manyanga. To sana maboko tatao. Ok. Bon, le gouverneur Grace Bilolo. To sana maboko tatao biso. Na kitendo ya Congo central. Donc faut faire que à ça la bien biso tout ça la bien. Ok. Ok. Mais Vinanga na sengi na Vinanga excellence. Vinanga za kubongate. Tana sana programme minute uté tianga na programme. Ok. Voilà, excellence grâce au Bilolo depuis Congo central, le patron, le numéro 1 à Congo central. Je vous salue depuis quelque part. Nous sommes là avec l'artiste musicien qui Tutu Mabiala. On a essayé un peu de voir et on dit toujours coup de chapeau à vous, bravo, allez encore de l'avant pour bien gérer. Gérer sur Yakati à Congo central. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre rubrique déjà, grand maître Kintusu Mabiala. Pour finir déjà, Bakota Mabé Nayo. Izaka nini na bakota malamu na yo izaka nini kota mabe nanga ezalaka te mutu a étouffé musala nanga. OK, a étouffé musala nanga sena sana yoka yoke tipo na baka lingaka yote angana comme na lingaka mutu nyoso na ile kona soka kote ngana sepelaka te. OK. Quoi, deuxième question quoi olobi côté malamu na yo izaka nini côté malamu nanga musique nanga. OK. Musique nanga Niza la première position. Isa na condition moté ya mabe. OK. OK. OK, merci beaucoup. Okoyebisa bandeko batali biso de partout, okoyebisa bango nini, ba retenir nini pour na Kintusu Mabiala anemo. Bon. Na yebisi bato batali biso na émission, merci beaucoup. Merci, OK. Merci beaucoup bandeko nanga nyonso basa monde entier. Et bandeli a na RDC na province na biso, merci beaucoup. Bino so bolandi biso, bino so bolandinga émission ndenge wuteli koleka. Merci beaucoup na pesi na obino bolinga kanga na bino bolinga ngate. Na pesi merci mingi na mikonzi mboka. Pour bango baso sala tout pour mboka sa calme. Merci beaucoup bobundaka pour biso sala bien. Voilà, biso to sala bien déjà. Na pesa dans petit article là opena itandoike parce que c'est mission na yo. Bandeko ba retenir nini anemo kaka. Après, na article nini anemo ba retenir na a na nyonso na Kintusu Mabiala ba retenir que ngana za toujours pour na mosala na ya musique. OK. Donc ba soutenir nga. Ba soutenir yo. Ba soutenir nga. Vrai pour sa prestation nyonso bo benga. Ba rejoindre donc aux allons en forme énergie zali. Merci beaucoup. Voilà, il y a devant vous deux pièces, chambre na cuisine. Chambre na cuisine. Même si grand maître Kintusu Mabiala apona. À ça la choix entre chambre na cuisine. Choix na izarap. Na chambre. Pour na nini? Pour na nini kuna biloko kulia izali. Na chambre. Oui. Et l'autre balam. Na chambre te cuisine. Na gati oza motivé na chambre pour. Non, motivé na chambre zate. Mais cuisine peut-être pour nous balamba kuna izali. Na la chambre moniteur. Zate. Ba serva yo aura bien te na chambre. Moi na zate. Bona zana mama te. Anani apesa lo. Tiens tout niti. Ba serva yo malonga te na chambre, yango linga ngote. Na linga ngote. Vous avez isolé la chambre, mtate. Na ko sala isolé même 2 mois. Oh. Mais olingaka mais attends oboya libala mais olingaka pe libala. Mais olingaka no sote. Ko bala wana na ibisa ko to ibiso ke fait yo ko telema. OK. Ils ont conditionné. Ils ont conditionné. OK. Donc makamba basi wana izaka comme distraction. Distraction. Yo Kintutu pe no mona mutale kate. Faut tcha bachala. Mais ça qui n'entend. Nata wana OK. Aujourd'hui c'est pas le cas. C'est pas le cas. Kena bino na tongo yango.
Merci beaucoup, grand maître. On se laisse détendre déjà. Il y a un peu ça bandeko nyonso oyo basoutenir kayo de loin de près. Kopé ça bangombo. Déjà pinata na yo hein, ngana otikelo vraiment etandoike. Ce qui peut au CP là. Na pesi bandeko na ngaba za na Europe. Ozo maloba na otikelo. Ce qui peut au mona ke to betela bango mo eloko wana oyo betaki histoire ya mama na mwana na aposisi na biso na Yuda et ça biso manam. Messieurs dames, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, confiance sur les abonnements. Ça fait du bien de savoir que vous allez qui devant vos postes téléviseurs et vous avez suivi avec attention, soutenu. Je vous rappelle que j'étais avec le grand maître Kintu Tsumabiala depuis Congo Central, là précisément à Boma. De suivre vraiment temps à biso et partager expérience à parcours naie, à lobby ou esengeli, à pesi ba suggestion naie, à lobby pe ba regret naie, comment est-ce que vous avez compris comment est-ce qu'azo vivre. Netoya ki nanda kunaie to kuta place naie. Il faisait un peu noir, courait à quitter na 4 pour sa l'émission nanda, il y a un moment de Fanny Libanda, de solo naie. Il était vraiment clair avec nous, il a vraiment tout dit, hein, vous avez compris. Donc s'il faut faire quelque chose, pourquoi pas le faire maintenant là? Pourquoi pas le faire? Tout c'est la carte, ndewala na caisse nettoyer, tout couronner. Non, il est temps de rendre cet ascenseur et honneur par rapport à Moussala où il y a sali. Topé ça est force et ça a bisoni. C'est l'autre, ça ne dérange pas. Coup de chapeau à vous, au Botali Bisso. J'espère que nous, si ça bien, il y aura quand même de retombées après cette émission. Appel, tout le monde via Senga qui non, benga inga, ça y ça la Bisso bien. C'est ça notre intérêt d'aujourd'hui. Je vous laisse déjà et pas à grand maître Kintu Tsumabiala. Et si Dieu ne revient pas, messieurs et dames, on va se retrouver dans le prochain numéro pour parler de d'autres rubriques chez BioNews Télévision, la télé autrement. C'est parti. Yake fote nange mama na papi ngeza bave kusanye bakala na injo Yake fote nange mama na papi ngeza bave kukipe bakala na injo Bapreme biro yankaka Baza bave kukipe bakala na injo Maketo ya kaka ya makwela Kaka dizina kenketo ya dikwela Kwenda na injo na di comportement bizarre Face ya imbi na banza na injo Wapi comportement keto ya dikwela Yake fote nange mama na papi nyeza bave kukipe bakala na injo Bapreme biro yankaka baza bave kuswanye bakala na injo. Merci beaucoup. Nabaninga na ganyoso bande kona ganyoso basa monde entier. Mama Zuzu na Amerika. Mama Zuzu na Amerika na pesa mbote mingi. Mama Pauline Swiss. Na mama Suili na Swiss. Mama Pauline na Swiss mbote kiako Beno vandaka bien. Bande kona ganyoso. Papa na ngai azaka na Belgique. Damie Bila mbote mingi. Pops Mavinga mbote mingi. Bino nyoso boza na Belgique, boza na Italie, boza partout en France, boza Amérique. Na pesa mbote mingi. Toujours de kona minu ki susuma biala. Na zana bino kwa na muziki. Na kolemba kate ti na kolemba te ti mukolo nzamba ko zwanga mukolo suka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mukele musicien ya grand maître Kintu Tsumabiala. Motindo ka benume moni na keno ina ke fandaka toujours pembeni na yandi muyombe vantar kena kupesa bambote na ba membre beto ina ke soutenir ke beto nyonso Français Mvemba kikomboso bana boma mbota ngeyo Junior Ndita Mwanji Ngudi mbota ngeyo Président Dodongoma toujours bambota beno artiste beno grand maître Kintu Tsumabiala ana kulomba kaka toujours soutien. Excellence gouverneur grâce à Bilolo Bantilaka banange nyonso betu kele kaka samu nangeyo. Son excellence le chef de l'état Fachi Beton yasukila awave ya kwenda ti na ti parce que ngeke héros vivant
héros national vivant ba héros national lankaka me kufa mengenge kete ya mvimba samu na bana Congo bambote nge ya mingi bundaka kandengo ozobunda samu na bana Congo betu pe betke na manima ngeke resir kaka beto kivuva beto ke kaka na ngeyo en tant que chef de l'état ya bwala ya inchi ya Congo bambota beno nyonso yinake na Europe yinake na Asie yinake na wapi bagabon wapi bambota beno nyonso betke samu na beno président Kitchusu metu bayina déjà que très nécessaire beno fingila ve andi kwenda bosi beno kuza bima ki yangolo non bubu ya betu mona ba yangolo bakuiza samu na présence ya. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.